bien déjà que Cindy aza fitole. A mona déjà makambo Cindy a sale mége. Abi moi so aza terrible. Na lali penana muninga na ebwe. Aye kofunda muninga. Azu place à muninga. Siko sous so luka place ya grand prêtre mère. Grand prêtre mère zala makasi nga na za faible. Et si batilinga zakalara. Quand tu n'es pas là, continue à prier. Continue à fléchir tes genoux. Ici là, je mange les zakalara. Cindy na minute elengmo Jean Robert Zoka na émission oyo ndeno beto ba pièce contre pièce Jean Robert kunanda za omoni petit na pekisa kiyo kakite omoni siko mama kimpi wana ye omoni siko mama koko wana ye omoni siko mwasi oyo ya ye omoni na ebisa kiyo nini oyo kela kangate oza trop têtu yo pena ba inana wana ba diplôme na ozwa dimanche un jour férié hein dimanche un jour férié mama koko wana na raison tika poupola yo pe oyo kaka. Famille, je pense que moi 2 épisodes de Cindy Motema Otopé Sabiso, et ça leçon ya vie pour nous toutes. Oui, et ça peut leçon ya vie pour les hommes. Oui. D'abord pour nous les femmes, pourquoi? Parce que vous savez, dans la vie de chaque homme, moi je pense que il y a plusieurs façons d'aimer. Mais on n'aime qu'une seule personne. Peu importe Nathan ni nokoko kutana mutuana. Okoza lo lingaki basi musu bazaki na vino na bo jeunesse. Et à chaque na moment ni ne kokoye la mutu. Batu musu bazwa basi wana na bo jeunesse. Batu musu bazwa ngo na bo vieillesse. Après le mariage, après le divorce, après divorce, pendant le divorce ou peu importe ou après l'IWA. Voilà. Il y a plusieurs façons d'aimer. Mais moi je pense que l'amour. Et puis, c'est pas n'importe quelle femme. Oh, bala, kabaka, kolongola, na force. Il y a certaines femmes pour olongole sikazalaki, pour longole na mémoire à batou. Il faut une stratégie. Les femmes comme les Alia, les femmes comme les Nana Ketchup, les femmes comme les Sylvie Mapata. Je parle de femmes oyo, baza, et na miswa batou. Basiwana. Batala basi ya kolongola. Pour ne pas mettre ma première dame na bakacha ba bloc o toke non kana basi wana par rapport à la musique. Les femmes ou les hommes ont eu le temps de valoriser, d'adorer, de chanter, de le montrer aux yeux de gens. Même s'il y a divorce yo y après, ne viens pas t'imposer avec force. Et Simbate. Je pense que Cindy, là où tu es, les gens qui t'entourent, bah, au sayo. Personne n'est contre toi. Mais bah, agissement non des obimamabe. Oh, ça loa ça, oh, ça buzzité. Je te dis, si tu étais dans la carrière, non, ya yomoko, on a quoi échoué, na minute oh. Je ne pense même pas que ce bimisi disent que ça, là, waouh. Non. Pour une fois, pour la première fois, on a pena sika ba Congolais, pena ba olasake, ba sepeli na yote. Ozaka couvert par Kofi. Au moins, une salité à Kofi. Tout le monde a un peu normal, même si c'est pas normal, parce qu'on se dit les hommes, hein, machin. Mais quand il s'agit d'une femme, la mentalité nabiso, quand c'est une femme qui est comme ça, tu es venu, oui, l'homme t'a aimé, l'homme t'a donné ta place, mais il y avait une femme qui était beaucoup valorisée, que le gars l'a fait aimer, Nabatu. Ba propos na yo, okunda, tombe na yo. N'ta sauté. Oh, il va laisser Koufa. Oui, mais cette femme, elle parle pas. Aujourd'hui, on comprend les sorties médiatiques de Didi. Toya, tobenga moi n'impoli. Mais aujourd'hui, on comprend. On comprend pourquoi cet enfant agissait comme ça. Parce que si la maman n'arrive pas à répondre à batak na yo, azoko ignorer yo, qui dit que la petite fille doit se retenir? Qui dit que moi nanae, biso to bi bana basi comment bazalaka? Moi, maman, moi, c'est ça, soit qu'il est devant. Moi, je pense que pour être la femme de Kofi, tu ne fais pas le poids. Tu ne fais pas le poids. Même si tu penses que tu as joué le rôle d'une bonne femme pendant des années que tu étais en coulisses, détrompe-toi. Rôle wane Simba Kyo parce qu'il y avait Ali à côté. C'est Ali qui couvrait tout. Ti yo zala kiwana, ozo kangamote, ozo lobate, ozo ko accepter, ozo supporter parce qu'il y avait Alia. Au moins, ba deuxième femme, ba maîtresse, ba zaka couvert na oezo le kanandaku.
So na ndako eloko ezate au moins pena mobala ela ki oboye pena ko bokomi era magoda a télémité. Parce que vous tout ce que vous faites parce qu'il y a une autre femme, vous n'êtes pas naturel. Basi mususu na libanda baza naturel te. Ozo lenge la mobile posa na besoin place wana. Ozo lenge la mobile po mobala lobake awa ça va. Ata likambo ya mabe ozo kokoganga te, ozo kokoloba te, ozo sangisa bana wana te po mobala mona yo bien. Mais peut-être soki yo mo posa ki na ndako libala ngo sangisa bana wana te. Po bana msusu babotami, à part ya liboso, bana msusu babotami na simana, neti ba keke wana oyo kenda koluka. Eza tromperie. Mama ya keke, likangu ya Kofi ya Jean Robert, aboti wana na tala âge ya mwana wana. Ba tromper moningati. Mais yo comme eza yote directement, tu trouves ça normal? Yo comme eza yote, yango zo mona ngo normal ya kotambola na keke. Ya zo mona ngo normal bono ke alinga bana Kofi, mais na âge ya mwana wana, ali a pas koki ko accepter te. Peu eza tromperie. Mais yo au monde en mais ce qu'on t'a dit âge ya keke wana comparé na âge yo po yaki na temps yo yaki na quartier latin que ça va tromper payot ce qui yo po lobby posant na instinct maternel te magozo boko la mwana ndeko na yo comme eza yo te instinct maternel tu n'en as pas pourtant il y a des femmes même sans faire des enfants basant na instinct maternel na mona ngo na mona musala na mona bantourage au mona moi si kuta bota te aza plus responsable que quand même batu babota moi si kuta bota te mais aza na instinct maternel koleka aza même responsable aza même trop maternel koleka na basi babota mais toi tu n'as rien du tout dans tout ça o s'affiche na keke même Minou tu ne l'aimes pas pour histoire pe ya maman Minou ezaka ba o babasi msuba o lelati. Tu fais des trucs par semblant. Yango tout ce que tu fais, nzamba zaka bon. A beta koka na ba apparition, tout na yo ebima faux. Tout na yo ebima faux. Il y a rien de naturel en toi. Et l'autre oko ba naturel ezali alia parce que ba bloko to ba asangi sa banate. Alors ça kazana et moi si ba maman bazana bana na bango, c'est à Kofi de s'occuper d'aller visiter ses autres enfants. Il y a la tadi ana charge à banana e. Il y a des femmes qui sont comme ça. Alingine ko se mêler na ba histoire ba maman bana mobali na ete na bana na bango, elle reste dans son coin. Que ba critiquer ete. Mais toi tu forces. Olingika bat ba mona écoute bien asangi sa kabana. Parce que tu n'en as pas. Parce que zo sala ngo po bat ba critiquer moninga mususu ba mona yo bien. Pour ba mono bien. Alors conseil que moi je vais te donner. Si on dit que rythme pendant un mois, biso ato potana boy, to lembaka te. Arrête makambo ya vie privée na yo. Quand tu fais des sorties, soza bezo loba, lobé la musique. Et préserve au moins minimum ya respect au Kofi là vis-à-vis à public nae. Parce que na minito même si yaza mutasoni, ton message nae bongo. Mais ton message c'est que moi si mon kaza pembe nae a ko pote buzoba. Ton message c'est que moi si moi aza pembe nae a ko bimisake to banade a ko tromper moi si nae parce que ba émission o yazo ko adorer moi si ne eza awa. Ba émission o ye, ba date o yozo pesa, ba année o yozo pesa. Na ba même année wana même après, il parle de Alia et de ses enfants. En aucun moment il a parlé de toi. Lui il a commencé à parler de toi tant makamba divorce na ye bimi. Tant makamba divorce na ye bimi. Alors ne pense pas que baso tout baza contre yo. Eza que po baza balingi Alia. Alia pesa mutu elo côté. Alia ne communique avec personne. Mutu moroto ya na réseaux sociaux lobake a solana Alia. La seule personne ou a na réseaux sociaux ou a solana Alia, eza maman Elia ni nitu. La seule personne, même ngati na zakana tonton de tonton. Eza kutute ko bazo lia mbongo. Azana mbongo pe sa batute. C'est parce que les gens ont un cœur. C'est parce que les gens ont un cœur. Mambozo sa les lokola mwasi mwa kenganda na mobali abatu mais yewana osala ba vidéo yewana zo ganga pour ba mona c'est ça que tu es en train de faire au fond d'aki on a quoi on a rôle na yo dans le noir tranquille mais quitte esprit ni les autres animé yo pour ya ko manope sa batu ba détail qu'on avait commencé telle année on avait fait ça telle année maintenant quand tu viens dire que baba on a 2012 mais obi misabana ni zoba
obimisa nani mutema mabe ke yo moko makamno zo kasene toujours beta biso allez-y vérifier allez-y nini on n'aura rien à vérifier parce qu'en 2012 on savait qu'Ali était là. Donc biso to wana mso ba mbwana ote to ba nokendo vérifier parce que so ba balaki normalement on n'allait même pas avoir à vérifier, on allait le vivre. So bakende ko bois ko na kinse sukuna, so bakende ko mutu mususu mutayaki na ba faux papier, faux identité. Ça c'est pas notre problème. Pour ce qu'on balaki normalement, ça on n'allait même pas avoir à le vérifier. On allait le vivre. Tonga to vivre bolingo na bino, de to vivre ngo lelo, tonga to vivre pe libaya na bino. Lobande comme to komi ko chuke yo, mobile no ko ke lo mawa, ako ke sa lo mwa commune, mikolo yo. Le bande pour ceux qui s'habillent sur les réseaux sociaux, bah koko yo kelomba, bah kepeso commune. Bon, au fin mi petro, au chola mi petro, bah tokena kele to kasi alliance on a minito na miso abatu. Donc heureusement ka po biso to ye. Ndeti makambe bele basa ila kayo po biso to yaka. Soki mkwana obeti ba fo to tuki do yo comment ko utiliser biso pour obtenir quelque chose na couple na yo. C'est comme ça que tu joues. O comment ko utiliser biso o yo beti buzo baton to bando poupola bando la mobile. Regarde comment se moque de moi. Regarde, va me valoriser, écris une chanson pour moi, ramène-moi à la mairie pour de vrai. On avait fait ça en cachette, il y avait pas de caméra, il y avait pas de vidéos, il y avait pas de fête. Fais une fête aussi pour moi, épouse-moi, marie-moi, chérie-moi, fais une fête pour moi, que j'invite aussi des amis, que j'invite aussi, que Quartier Latin chante aussi. Nous, on a l'habitude. Toi, tu vas chanter pour les mariages des autres. Mais chante aussi pour notre mariage. Hein? Chante aussi. Là, tu sais, robe à pembe. Yambanga. Naïma boko puelele. Mote mananga pembe. Désormais, je suis engagé. Montre aux gens. Montre aux gens. Ne mikolo yo. Ne bayo peswango. Ce qu'on va savoir, bako peswango, na passeport rouge ou na passeport yaba congolais. Pour yo, comment qu'on différencie poto na nin. Na ki Congo. Moni. Alors ne pense pas que ces femmes-là, on est contre toi. Aux années na moi, retard, il y a raisonnement. Et ceux qui aiment toi, tindo ça la buzz. Parce que vu qu'on parle jamais de toi. Yo za mutu mote ke tola mkato bando lobela yo. Parce que vu que ba komi ko lobela yo, Jean-Robert eza biloko ne. Omoni ba page union sozali. Te eza image mabe. Eza image mabe, tu es une femme. Alors quand tu montres aux réseaux sociaux, aux mondiaux visio, que tu es capable de faire mal aussi à une autre femme, bah tu vas lingoter. Mutata za mutema mabe, ata ya zwa ton viva yango te, mais ceux qui yo zui ya yeto vivre yango, ba kote le kaka. Ba kote le kaka. Ata ya kuta basi misusu, to viva yango te, to mona buzoba ote. Mais vu que yo yena tourna yo, au mona l'histoire à Niki te. Oh, Fali, il était avec Niki. Oh, machin tout. À l'époque, là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de trucs. Basala makamna bango, baboti, basi bazaki mibale, abalaki mutute, kote mususu yaki pona mikanda, tout ça et tout. Mais dès lors, bakabwani, biso o to mona, jusqu'aujourd'hui, to mona bafana. Yango moné moi si on attend à ça qui va sortir ba te belé ba ko poupolaye parce que ça ne collait pas. Ça ne collait pas. Yo peso ko yaki ko bima na ndenge ke histoire ya li et c'est si là nango yo ye na ndenge na yo les gens allaient comprendre. Bozaki bambanda en kuzu yo zaki na kuzu mais faki o ya na moment oyo o laksa biso ke bango isi basili nga siko na ye mais yo pe nous ko sabiso ke ndaza wana de force. Nana n'est jamais venu montrer que à ça la force avec Niki. To viva yango te. Biso lo to viva kaka la femme qui a été présentée na Mondio Visio na batu nyoso netoza awawa c'est Nana Bafana, la maman de 5 enfants de artiste Fali Poupa. Les restes toyebi angwan. Bablo comme ça toyebi ke Ferré abala aigle jaune. Toyebi ke Weranson azana Sivi Mapata. Toyebi ke Jiba zaki na mwasi moko o akomane madame tout le monde. Atambola. Allez, dans l'immédiat, azana est singleton, il a le droit d'avoir des copines à gauche, à droite. Nani sous hérité pe jusque là toyebité.
Fabregas azana mwasi na ye oyo babotane bana kuna oyo alaksaka biso nini toyebi bina file nanu pe tomona te. Les restes wana nyoka longo pendant des années toyeba na biso mwasi te bana pete aza mutu moko toyeba te soka bimelaka wapi ba histoire neza compliqué mais miko elekaki ayekola sa biso mwana mwa 18 ans oyo ya uta ekobala. Tobi problème yate so pas a besoin aide soignante ou une infirmière pendant sa vieillesse, il a le droit. C'est lui, il a le droit, il a son argent, il a sa bouche encore pour notre chalitoï, que à 18 ans, à 19 ans, si la fille elle-même elle veut se retrouver avec un homme 10 ans qui va devenir son vieux, son papy, son coco, son pépé, c'est son problème. Nous, tout ce qu'on sait, on nous l'a présenté. C'est tout. Les restes des musiciens, tu yébité. Même des naza, Madame Boshi, na yébité. Madame Sam Titou, na yébité. Nebika baza na basi. Mais, baza wapi to yébité. Biso to yébika ke, na réseaux sociaux. Attends, moi, si moi, quoi, bimi a sali ba vidéo. To yébika, Madame Ipupa, c'est Bafana. Attends, batum sous ba yé, to yébika ke, Madame Yangiama, c'est Maman Sylvie Mapata. Parce que jusqu'aujourd'hui, tenez-toi accepter yo, tant que nouvelle épouse, tant que nouvelle campagne de Kofi, ce qu'on sait les makambu proprement. Ce qu'on sait qui makambu proprement, les gens allaient accepter. Pour essayer pour battre sous to lingate, même bateau non ba kosoma divorce wanate. Bateau soit monaka bazonga nako, pourquoi bazonga nate? Mais ezamite manabango, bazonga te talibisote. Ce qu'on sait makambu proprement, tu allais être accepté. Au fin à ma posa la makambu ya basendi. Au sala makambu ya basendi. Yango fin à maka. Quand tu là 2014 na 2016 ce qu'on bimisa la biso nini to longoli déjà 2006 mais j'aime tazaki wana obetaye yasima to longoli 2008 officiel to boy lokuta bo officialiser ki copine te parce que année wana nyoso tout to mona ka présence ya mère Alia donc année nyoso pesi biso jusqu'à présent puis to longoli yango yela biso année mususu. Pona biso to suki ba ane nyoso pesi biso e simbite to longoli yango eza même pas kuto alia muta longoli yango eza yemoko Kofi mutazo longolango do biloko oyo zo loba kaka yemoko Kofi biloko yazo tindo loba ba vidone moko ezo longolango yemoko Kofi atinjo loba ke bolingane na 2006 biso to bi bongo meja zala ki wapi bongo ma grand prêtre mère yemoko yo tu copine na yo atozo mona lia te bongo copine na yo azala ki wapi to longoli oye na 2008 to la so ba vidéo yemoko mobali azolo bake je suis marié avec Alia. Vous voyez azolo sa même journaliste kene na album boy là où j'ai chanté ce qui parking ce qui vini ni boy je parle de ma femme la mère de mes enfants. Regarde mes enfants sont là, je me promène toujours na ba photo na bango tout yemoko oye sous na 2012 babala ki on a 2012 otuni biso botuna ye kasi soki azaki na mwasi pourquoi bala kinga toke tuna ebwe to mona ka vidéo moko ma femme pardonne-moi Alia pardonne-moi je demande pardon yo moko kaka donc oya ko répondre biso te tout répondre déjà Robert parce que biso ba vidéo to tchela yo eza ba réponse ya Jean Robert so yo biso année biso peto bimisi Jean Robert yo biso année donc yemo kaka zo contredire yo là où toi tu te fais appeler sa femme lui nous parle d'une autre femme. Toi tu sors une vidéo là où il t'embrasse lui demande pardon à sa femme. Toi tu nous dis en 2012 qu'il t'a épousé lui il sort les Alidor il dit demande pardon à maman pour moi. Bonjour la famille Ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga pona problème ya ménopause. Na oumeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto maux de tête oubli na komaki na oubli moko kosakana ngote insomnie nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumba mate
mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango na lobi non esenge na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka koskende même musala te ozana problème ya diabète contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Vous avez un problème, il y a kyste, problème, il y a myome, problème, il y a stérilité, problème, il y a fragilité, problème, il y a problème, oh, ils ont tout mis sa santé, na yo, pour hésiter au contacter na numéro na ngai, vous avez un problème, oh yo, et bah sous qu'ils ont katana, vous avez un problème, il y a po, bah produit na biso, aider biso pour la santé, pe beauté, na biso, vous avez un problème, ni les autres déranger yo, hésiter te prostate ezotumbisa yo hésiter te nini ezotumbisa yo benga ngai ba produit oyo eza kosunga maladie nyonso tu alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prité na lingaka bino mingi ya ngwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo erni meko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine Mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prité santé eza na prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo
te okozanga produit oyo te yango na yeko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongolia zero. Lo bezala kina 10 senando yo bongolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na nguluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.